celui qui a faim. Yakoyamba ndeko na biso papa ya bana moko ba papa ya bana papa Richard autimboka Suisse. Et nous bénissons l'Éternel pour la visite na ye a un bon moment pambaté orphelinat ou to traverser un moment difficile. Surtout pour le loyer, déjà tous en a nyongwa 2 mois ya loyer. Donc na bailleur penza isa isimbate. Tous en kimia. C'est chaque jour qu'il appelle, c'est chaque jour qu'il nous écrit. Tout ça il va promesse, mais tout comme il a souka. Et puis dans la banawa, raté l'examen. Surtout bano baza niveau secondaire. Passer l'examen te pour na bambongo, pour bengana. Ça nous préoccupe. Donc bah que peut classer. Papa Richard, pour lui appeler mes colos et il m'a passé. Alors, mais papa Richard a eu ma beaucoup pambaté. En dehors de l'Iloba, après si bana ita aussi bango c'est que j'ai retenu. Après ça papa na bango, Nzambe pas za papa na bango. Nzamba rotika bango te, pas rotika bango te. Si Nzamba laisse ndeke mbisa mai, boni bona za ko laisse bango. A eu ma beaucoup pambaté. Carton ya Soso, carton ya Quiz, na Rama Thompson. A eu na asombeli bana presque 20 draps. Donc des bisous à spaghetti. Mafuta pakola pezali, to somme mafuta pakola quelque part mafuta pakola ya famille. Donc vraiment donc maï comme la taille des jours tous en baji a elibino ba semoule yango wana sac ya loso papier système voilà. Et puis tu sommes quelques sous-vêtements. Hein? Quelques sous-vêtements Isali. Hein? Quelques sous-vêtements Isali. Mais ils appellent mingi pour les garçons. Bana basi bosa azoate. Maman l'idée m'a fallu dans la solution. Quelques sous-vêtements Isali. Et puis mbongo ya kadne to aussi di sawa boko somba kadne to aussi sawa apesi mbongo ya nini ya sac ya makala mbongo sac ya fufu et puis $30 mbongo na to somba apesi sac ya farine mais na bi prix na bi que peut-être nous sommes à farine combien. Bon, on va vérifier le prix à sac ya farine. Donc na oignon sauté zali awa s'il vous plaît, la oignon sauté zali, il faut que ça sac à foufou. Hein, je dis bien sac, limité. Sac à foufou, la sac à makala. Il y a un lobby. Tu n'as pas dit que tu as makala, tu n'as pas pété, tu n'as pas fait un bon côté. Donc, Zamba avec makala, dès que tu as aussi ça, beaucoup sombre. Voilà un peu en résumé. Non, na sepeli. Et dans le na sepeli. Na répété ka pour ya bandeli so. Donc na sepeli parce que alanda ki na YouTube tant on papa Moïse na yaki. Moi j'ai été touché pour mon que responsabilité wana motema na zoza na ngoya kozwa bana ko réunir bango ensemble pour prendre bango en charge. Na ba ki za musala mo za facilité, ça demande aussi de l'aide. Et on t'a alanda ki na ba ki été nzambe na mokeo ya kopesa biso lolenge bano yanga baza kolia kuna bango pe bakolia ko bazali bana oyo yanga donc bakolia donc kelasi na bango bakotanga ndako bakolala
nyonso ekoleka na kimia. En tout cas bozala na souci susu te ke lobi ekozala ndenge nini wana etali bino te, etali kaka ye moko papa na biso na likolo. O mundele congolais donc basi bazwi culture ya mindele bayebi notion en temps. Alors on a besoin quelques bana topambola papa na maloba par rapport à geste oyo asali moto ya liboso. Oui, yaka makasi. Merci papa pour la parole. Papa Richard topeso merci na ndenge oyekota biso parce que outi mboka mosika omati bavio ti oyebi apo oyekota biso na pamboli oza beni nzambe apesa olwango vi oyo nyonso te bandaki koevasite te na vi na evasi oyo nyonso to bandaki kozanga ozwa oyo na nkombo na yesu nzambe apesa oyo mpe akanisa oyo na geste osaleli biso mpona eza ebele nzambe apambola ntango obima na bénédiction ya nzambe nzambe akanisa ata bolamu na un jour bolamu na osaleli biso eganga merci. Accorder la parole. Papa Richard, vraiment que Dieu te bénisse. Nous sommes de la joie vraiment de te voir enseigner, vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu te ouvre vraiment des portes de bénédiction, que Dieu garde aussi nos frères et nos sœurs qui sont restés, notre maman, que Dieu aussi leur bénisse vraiment. Quand tu vas monter dans la vie, vraiment que Dieu vraiment te garde, que la protection de Dieu soit avec toi, que Dieu te bénisse. Merci. Papa na peso merci tika te nzambe aprotege nzambe abatelo na arte osali mpona biso tika te nzambe dalela azala na esika nyonso kotambola ozala na babenediction nzambe esika nyonso kozala na famille ozala lipamboli mpona yo merci. Vraiment nous sommes dans la joie de te voir encore enseigner. Laisse que Dieu vous bénisse, que Dieu te donne encore beaucoup, que nos amis qui sont restés là-bas, que Dieu leur donne encore l'intelligence et la sagesse, que Dieu protège notre maman qui est restée là-bas, que Dieu la garde, que Dieu te protège. Nous sommes ravis de vous voir encore, maman. C'est pas la première fois, mais c'est pas la dernière fois. On sait que tu es notre papa, tu vas encore venir lorsque Dieu te bénisse. Quand tu sors ici, tu sors avec des bénédictions. Merci. Vraiment, Papa Richard, merci vraiment. Ndenge oyekotala biso toza mwana esengo makasi vraiment et surtout mpona nga vraiment nazomona o miracle parce que deja nanu makala ezalaki te makala eza te donc me nzambe asi motema na omemi biso makala vraiment nzambe alola apambola lisusu nde namona baji toza mpe na leki na biso atanga na maternelle donc il faut ntongo mpe abimaka baji nzambe atouche omemi baji vraiment tika te nzambe wana abakiselo ebele voyage na ndenge okende tika te nzambe akomisa na kimia apesa yo baopportunité mosusu vraiment afongola yo baporte vraiment misala na yo ezalaka kofongwama vraiment nzambe avisite yo nzambe abatela libota na yo mobimba nzambe azala na yo merci beaucoup. Vraiment papa na biso oza na motema bolingo motema wana bolingo olakisi biso na journée lelo nzambe wana mpe nazala nao comme nzambe atindaki biso na mokili mpona kosala bolamu na koza bolamu osaleli biso vraiment papa nzambe apambola yo pena okende liboso nzambe pena bikisa yo alongola na kati ya bakufa maladi eza mosika na yo na grâce ya bolamu osaleli biso moto akolobela pena mabe me na bolamu osaleli biso tika ete nzambe akanisa yo abosana yo te achaque fois okogumbamela ye okogumbamela ye makolo na ye kozala na se nzambe apambola yo pena okende liboso na bolamu osaleli biso tozangi baminerval tozangi bamakambo ebele na papa na biso comme nzambe atindi yo na kati na esika oyo nzambe wana mpe abima na yo na esika oyo apambola yo donc pena okende mosika oyo akopesa témoignage na kati na esika oyo. En tout cas papa na biso eza esengo vraiment makasi ti biloko ezokita nga moko nazokama parce que tozalaki na eloko te kobanda na monga minerval nga kutu examen premier semestre nasali te mpo nasala coupe couture na 5e leki na nga mpe oyo na oyo nyonso bana 7e 8e babengana biso nyonso tosala te examen moko te kota kolia tozali mpe na problème kota loyer tozaka partout problème na problème nde namoni boye eza esengo makasi vraiment na bavive frais en tout cas merci eza esengo monene na nkombo baleki na nyonso vraiment topesi yo merci beaucoup na acte monene na geste monene oyo osalela biso bana notika ete nzambe nalola apambola yo abakiselo vraiment ebele afongolelo baporte ntango ozozonga nzambe nalola afongolo baporte mapamboli vraiment ekitelo lokwa mbula alongola accident incident liboso na yo afongolo baporte o abatela mpe famille no merci beaucoup papa vraiment ozonga na kimia ntango ozonga nzambe nalola afongolo baporte ntango ozonga voyage no mpe eleka na kimia merci. ezala lokwa baarchive
na famille na baninga aye kolakisa mpe bandeko mosusu. Donc tobo kanga misu na yo loba malamu mpona Père Richard. Donc kozala kaka ke nzambe nde moto asi motema nao. Alors nalingi tomboya liboko papa fungola maboko 5 4 3 2 1 0 tolobi malamu mpona papa. Regardez par Richard, vous protégez par Richard, votre par Richard, regardez par Richard, vous protégez par Richard, regardez par Richard, vous protégez par Richard, molemo oyaki na nzambe sambe akozonga Suisse nzambe batela pilote ekipe mobima na nzambe bazala na suku bonne grâce na nzambe akompanyeli bakombo na yesu nde tobondeli. Amen. tokangi biso trésor akosambela kanga miso trésor osambela mpona papa Richard tokei. Papa Richard Seigneur, au protéger du Papa Richard Seigneur, au petit que était Seigneur, au protéger Seigneur, au garder Seigneur, au garder Seigneur, au protéger Seigneur. Yambi mabondeli na bino na esengo na ebete nzambe wana bosambeli ayuki bino pe oyo nyonso akopesa ngai na kozala fidèle na ye ndenge na ye ata na yenga moko physiquement te. Papa abanda toujours kozwa quelque chose au travers Western Union na Swateria mpona epermettre ke bofanda malamu mpe bolia malamu. Nzambe abatela biso. Voilà.